Est-ce que l'église est une église mystique? Mystique est côté la cause là wa. Ah wazali lo banaya. Mais biso les églises à construction qui s'amène à ma paix. Tika ba fingi ba fi. Batu ki batu. Bacholi bacho. Yawe moko na bango. Boko lemba. Tam subo kosia. Kola pambula le kota mobile. Le 1er mai 2022, à siège pour nous à tourner à l'élo. Merci beaucoup, Patrick. Donc, dans la Église, merci. Amen, bandeko na Christo. Frères et sœurs, merci d'accueillir la bino très chaleureux na libota ya Mombele. Ikolo apambola libota Mombele mokila. Amen, bota. Merci. C'est vrai, pour la 1e fois, merci, celui de monsieur Toké qui a Malamboko. Mais bino pour poser grâce qu'il y a 2 fois Mobimba. Et là, pour nous, on a essayé de participer et ça y est dans mon thème. Libota ezo connaître ba tumulte mikolo nyonso. Debi pasi na bino ke bozo connaître ba tumulte. Église tango babenga kango na boya kame musalo bi yaka kakacha lingomba tanto chaka lingomba na bisika milimo ya ba famille wana bika kape kola pambola kabango. So tali bien liloba uti na Congo besotali na bato ya ba Brazzaville ba pesa bisika Brazzaville mombati na ba région ti na Gabo ba pesa bisika na ba région ti na ba Gabonais ba pesa na ba lipambo ti oke na Angola nde ba pesa bisika ko sambela partout na Angola na Zambie ba pesa bisika liloboto ndemilisa ponda lobiko bomo na seko parce que lobi kwa nzoto zana litomba te lelo nzoto nyonso ezali awa eza na jour ebandaki eza mpe na jour ekolala alibela etikala motan ezosala mwa eleko etikali tokende olala so tosala entraînement liwa tuuti na entraînement mosusu euti oleka tokomi na moto tokomi après midi ntango ekoma ba 20h 21h tolali encore entraînement. Alors mutazo wela lukumu nzoto oyo akuperde bomo inaye. Bomo ya nzoto ezana litomba te. Nkola lobaki na bao basambeli ya solo bien aimé.
N'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Balingami, bolinga mokilite na biloko nyonso zo na kati na mokili. Biloko nyonso ekotikala. Amen, libota. Lelo libota. Liloba ekei bipana bipai. Po ete boluka kaka bomo ya seko komana bamboka oya minene bangola ba Afrique du Sud bipai na bipai ezokende tina ba Togo ba Nigeria partout eke ba Canada eke na ba Amérique na États-Unis ba opesa bisika pona bomo ya milimu na bato lilobo bondimeli ko chaka makanisite ke ondimeli pozo abomengo awe eza église abondance te eza église ya prospérité te eza église ya kofuluka te mais église oyo etalela kaka ya bomoni te na losambo ya tata na biso likolo babi parametre moko elobi pesa biso kaka kwango ekoki le me wapi jésus alobelaki ke pesa biso bozwi ebele nkola alobaki frères et sœurs en priant vos prières ne multipliez pas de vaines paroles, croyant qu'en multipliant de vaines paroles seront exaucées. Dans le sang, on a dit non, quand on a dit que bapakano bangwa nzambe sunganga yo yebisa nzamba sunga esa yeba kite lelo ba mama bazana ba bébé wana ba poto ba bébé musu bale mama sombi a dépensé à mon atikine poto masango mais sombi li bébé poto ya monene poto ya malam alati bébé sapato kutu bébé alebi prité alesi kutu mwana ba yeli kutu na bino kutu mikolo ba yeli bino ata biloko teme ba yeli ba bébé na mwa ba biscuit na mwa ba gâteau pote bébé soki aleli nzala alia ebongo moto azo soigner bana ne boy ebongo nzambe aposa na ko soigner yo ndeko za wana bana na nzambe papa na mama bazo gate bana bongo nzambe akotika bana ne ko mona pasi po bana nzambe bazo afo ba boma nzoto ko senga bo basenga kankolo pesa ngalibala payen nzambe nakende poto payen nzambe mimbongo na rezo tambula te payen nzambe nabota payen nzambe nazwa diplôme payen biloko na nyonso ba payen bato balukaka ya bino bosenga yango botondisama kaka na bolingo kati na motema botondisama kaka na boboto na yawe nkolo kotika bino soki moke amen bota. Frères et sœurs, lilobo yo bota la riche na Lazare mais ça histoire ko la pesa ki na kata Bible je tanga mabutu moy riche azaki kolia bien kolata bien kotonda bien mais azanga ki atamwa mawa kopesa moninga ne atamwa kochele atamwa sane alia mais Lazare azowela biloko na sa table na mbwa et ya kaliwate Lazare akei na likolo na maboko Abraham riche pe ya kanisa ki akendete alandi na libulu ya moto na sukulu ya moto aneto la mission likolo tala e baluki Lazare akomi kuna anga patient Abraham tinda Lazare tangisa litanga ya ma awa moto zo tumbanga tina motema mwaite Abraham a répondre frère et pas na biso tozali na ngai na bino na yo kuna siko zali ata tono ya maye kokomela yo frère sœur bato bakenda na bo bakenda na malamu na bo bakenda mabe bamona naka monde entier batala bo balongi batala quand de momona katango ba exeta bo ba réussir na bo ba réussir bazo yeba na margetu na sinasiawa bo ba réussir ba chola bo ba réussir te mais ça ne vaut pas la peine parce que yangonde bokozali kolote bato nyonso bakenda tala ndenge histoire riche na Lazare bamona na ki bamona na ndebo mona kamndele bazui image tala bandele bazama yele mutazana Amerique basali émission bazo mona ya tinande ga zoloba mutazana mikil musuzu bazo mona bango pe bazo mona bino so batie ba pare yawa directement batapoto bazolanda bino botala mesa ndenge pe na bokonza likolo ndenge na odela ndenge na tero to kende zali frères et sœurs
ndenge riche amonaki Lazare ye esika pasi Lazare mpe azomona ye tina lelo riche azaka wana azolela molimo na ezokonganga na pasi sika riche amonaki Lazare na likolo tina lelo azaka wana Lazare azwa bomo ya se yango na question pa na bino na riche na Lazare bolingi bona na nani riche riche prospérité abondance kofuluka tondisa makane sengo na tango nyoso na mondeli nyoso mkola valisi mkola le amen bande kona Kristo. C'est vrai que kolanda yo ça passe peut-être batung sabino pona mbongo hein batung sabino pona mbongo hein ndeko na bino konda obisa bino bopesa mbongo hein bisika mosuba salama sishane bazwa na mukolo moko 6,200,000 est-ce que awa ko salem batala kutu yangote bamona kutu basali muke pe balobi bien ekoti muke babandela semaine suivante babandela ke ebima 2 millions mais jour ni awa ba osala moi après de pomper bimi 100,000 ata mukolo moko te c'est toi awa ekozala combien même na 20,000 obima te ata 10,000 pe obima te. Mais batuka kaka ndeko na bino osenga bino mbongo ya ri avwama bino bosa pauvrir eza vrai amen bandeko na Kristo amen bota balobi église bando nde bino nyonso boza bando ke église satanique akubandela watu ndena yawa na mombeli babenga banganga soki bakokoma awa simba kisha tamuke te jipe kokota awa te magicien so kotia na banzembo ezali awa ezikisa magie etumbaka pe sili nyonso amen bandeko na Kristo. Frères et sœurs, église bozomona tango ebandaki na salongo place kaka moko na Kisasa place wana bandi bazaki ka moi 100 esika na luta liboso bazofinga mutu wana prophète babenga évangéliste prophète kutute me makambo ezali awa o makambo nkolo amonisi na église oyo na évangéliste akokango te enani akopesa mutu prophète mutu amokili apesa atombola mutu apakole prophète non nzambe mutu atombolaka mutu epende kona bina lela kombo prophète te eza na litomba moko eloko eza important bolingo kaka kino mokolo ya suku atomona mboka na tata. Alors kuna babanda kofinga bafingi bayeli ndeko na bino ke kuna baofinga yo na ndenge ya kosakana te na komi mukanda na bi ba frère na lingi bino me bofinga makasi bobanda kofinga banda tongo tipo bolemba te na koma mukanda ya munene pende bozo finga na église na bino ekokite bokene tina bazandu na zigida na gambela bofinga tongo tipo ka di 1er janvier 31 décembre me boyeba ke tango ofinga konde ba église zaka moko erwana kaka bandimo na bazoka bino bakosote likolo ya mitu bakomi place konde azali boyeba tango ofinga konde kaka batwana bazoka bino bakodusula na makolo pe bakomisika konde azali lelo botala lingomba roke mindenge nini koti suzuwa ipa batamukini meli lo ba kotika la yoka na moto zuwa monoko ndeko na bino nkola pesa ye pona hukumisa ya pona koyembela ya kote ya ilo bana tata bongo na ulwangu na ozwa monoko na pinga mutu pona musana ngoni nazana tanko sala satante maboko yo egoza telefone nakoma bikoma koma na finga mutu te eza maboko esala ka ya yebisa batamukili ba ofinga boye ba so ba ofinga ni ngombo yo donc etikali muke puissance moko nkola bongisi abakisa tshongo na batamukili ba ngona ofinga bato batomba mina ngomba bazate okola pesi misala bazate bino nyonso na lobo boza ba chômeur le chien à bois la caravane total la kaka ya peut-être bon lemba parce que ndeko na bino fingi bino bozonga na bino sima babo luka de bino bon lemba pobotika frère dilobo yo elana kaka botala nowe mboka mobimba batomboki na kofinga nowe azobeta kokoko na mabaya na mato finga soulard nowe so atali atiki na no mato azotala bango
Atali le bana monoko na hete. Finga abete titang masu esili mboka ko finga. Me basutuka kinini. Mpela tangwe yake suka kindege nini. Me botala nowe kaka na bana ne pamba mboka mngoye moka na bana na ye. Me alors bino bana loba boza bana nkolo apesi na molimo. Moko na suka moko na moko tomona na mboka na tata na dola. Parce que bafinga siko babandeli ponza ba matsalisusu bata mokili bakutuka yawo kopa. Amen bande bona Kristo. Oh nous la balobi église abandonné botika na bino ta. Est-ce que église vous savez c'est église mystique? Mystique botika na kozala wa. Ah wazali lobana ya. Merci Vandeko, na courage, on a détermination. Frères et sœurs, période moment, basali bakoma ina excès de zèle, kufinga, kosala n'importe quoi. Na balabala na bata maboma, ayebi lisolote. Basali mingi bazwa ba mbata na balabala na bata maboma. Be bino bolo tungisa musana nzam, meto yeba lete. Mayiki ayebi makamana ndengini. Bambata penza musala simbi po salela. Mususu na mukongo ba misa to bino bolo tungisa. Mais si on a tindi sur bateau de Gohan, tu sais que baya. Mais biso les églises à construction qui s'en appellent à ma paix. Tika bafingi bafi. Batuki batu. Batioli batio. Yawe moko na bango. Tokani hein? Bomolemba. Tant que vous avez que la femme de l'école a mauvais. Yahweh a comme ça, mais il a le commutant, c'est que Panataka. Dame la Momo est à Tamsa Sando la Penacé, Maton Pelopon Pekebo Bokanabule. Nabole, on est le Penabobo de l'Utazumon, Sapra Tamsa Baponamno. Kimia is a Kata Bota came and Colossa, the Bota Bobo, the Kanata Baponamino, some sort of Batamasum. So tali mabunga hotel malisho kimkete tatayo za libule tata polisi libota na bwengemen kemra likolosa la mona moko kimieza kata bapona mnangula msanto kwa mimonsa na tete boboto nipe maoneka malibota mukano tata ko shamakata libota na Kongo Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mulimo santo libela kilo mona seko amen boto na Kongo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci de votre 100%. Merci Mbota Zeke. Merci ma frère, ma papa. Merci ma maman. Merci ma sœur na molende bozana mona piko bozapona yoga na passe les secondes na kola sa na bino. Chers téléspectateurs, je crois que tu connais la salle grandeur. Bon, nous nous sommes les prophètes de tourner à l'élo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.